Exemple TV Kitoko. Abonnez-vous à Exemple TV et n'oubliez pas de liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, c'est parti. Sikoyo, ba Jean nete ba fan oyo, ndeti ya Isil Pechang. Ba finga ye te. Ba sala nini te. Ba za ba fan ya Isil Pechang. Soki lelo mutu ezui ndeti film nanga na bana nanga sikabo azui film o Caroline asali film ya Isil Pechang. Fan na bon ata soka sepela nanga li Caro azalaka na ye menga na zala nga fan ya Isil. Automatiquement yininga ata film nanga ba opese chance kolanda ngoti. Caro, pura nini unataka kufa? Pura nini unataka kufa na kaide pura nini? Noko zali ba mbolombolo te. Ngai nazali mbolombolo a chef wa mboka. Bino boso mundisanga pona nini bino banumba oyo. Ndotinga na bimaya na yiba mboka mafi. Bafinga ngega. Tell me. Carolina, donc bimana yebisa mobile na kota. Yebisa ya kota na makambi bale. Ebe to mi bale akwezi. Que contenu ya film nanga. Na ici contre Pechang. Ezata na kokuta na ta ya muki ezati. Kuta film nanga e kokana tana excité. Donc ceux qui partent ça campagne ya film nanga basango na ndenge ya bien na na problème na excité. Na sala film o na tala film excité na tala juste ba extrait. Ici Pechang ate ki biso na ndenge na bango ici contre Pechang. Contenu nanga pe ekote ya pe ba fan misusu na ndenge na biso. Donc bato ba fungola snack matadi sa ba dinana. Aza Tricia kala ya Sinak. De Sinak matadi za ka ye. Si mama le kinanga mo we Jenny ndalobi non yo nyoko mina Caleb azali visionnaire. Yo mutaki na idée apesi pasteur idée basala na film. Mais visionnaire ya eloko eza Caleb. Ape bo mwana kana waka ai pasteur to so sele ba batona ba prier nga teme za eloko mona linga ki ngope makasi na mona ke muto ayebaki o eza kati na nga ya président Caleb. Ya mona ki non a président na ki na nga ya ki ignorance pe bo mwana ndena zongi na eza pas même 2 ans, même 1 an koute ko ka été. Eh bah bimika na première film pe na ajuster pe na fait nango. Exemple TV Kitoko. Rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada encore comme il y a 100 periques boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner na Exemple TV. Ça Exemple TV. Bibo s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko. Rien à dire. Yaya, Toyo comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko. Rien à dire. Voilà, bienvenue à tous et à toutes, Barézi Baza, messieurs les journalistes, bonsoir, bonjour mesdames et messieurs, fidèles amis internautes, nos abonnés d'Exemple Télévision. Merci pour votre fidélité, merci pour votre attention manifestée à cette grande chaîne de télévision. Merci pour votre taux d'abonnement, continuez de nous faire confiance, vous êtes plus de 22 000 abonnés, vous continuez de vous abonner très massivement pour ne pas être dessus. N'a pas information topé sarabino, n'a pas information topé marabino, n'a pas émission à caractère culturel. Grand merci à notre Seigneur Jésus qui a permis à ce que Naza Lissousou devant vous, notre souffle de vie à renouveler. Grand merci Naye parce que sans y mawa plein et je remercie encore une fois de plus de Omaf derrière la caméra, la prise de vue. Motoaro Sakana na Babilili. Grand merci à Yannick Chamba, mon boss, mon patron. Yannick Chamba, Godson, boss Amboka. Motema Clarisse Gang, maman sociale. Grand merci à Malik Arafat, clin d'œil spécial à toi. Julio Monamputu Yageto Kamazi depuis Montréal, depuis le Canada. Jérézing à la merveille, mon amie. Je te salue. Monica Makambofi de disque. Bébé Seigneur, le maman Nakenaya, puis Primaël, vient dans Willy Claude Djama, prêtre Nakati.
il y a Londres, Malik Arafat, un clin d'œil spécial à toi. Et sans oublier Raïssa Mertens, l'argent t'appelle madame, je te salue et merci pour ton assistance. Mon ami Dani Senda, moi mon balo à Boya Choco, il est tellement mouindou, je te dis, black. Ah, voilà, merci pour lui. Aujourd'hui, toujours dans cette émission, dans le cadre de recevoir les artistes, de faire la promotion des artistes, aujourd'hui, j'ai le réel plaisir. Je sais que Bolingare, il y a trop, parce que sur Alekia, tout le monde a un commentaire. Parce que jusqu'à présent, Caroline Ikwa, de son vrai prénom Betty. Donc, tout solo il a lancé chaîne YouTube Caroline Ikwa TV. Je sais que bon s'abonner kuna pe belé donc Kalate n'a peut-être déjà l'équipe 1000 abonnés pour faire boire sur l'issue. Ayel biso film moro écrit par Caroline et Caro. Trop solo la solo ya film yango. Pour nous oh Caro alandi batu oh Caro a triché oh inspiration exacte pas créé donc le lot vu que tu cours derrière l'actualité tu solo ana Caroline au Bolingaraye il y a trop donc elle fera déjà son entrée Caroline qui est notre invitée Magralati Kitoko en recota déjà Maman Caro bonjour bienvenue. Merci beaucoup. Très bien habillé. Pardon, merci. Indienne. Pardon. Merci beaucoup. Voilà, un mot gentil avant ton fan. En tout cas, na lingi mingi akolobeza. On a bombeli bango, bakozwaka na kati ya émission na biso mais à part ça na linga bango vraiment na bomba bango penza ah ka place ba tsanga pe na tsa bango wana. Voilà, merci beaucoup, prenez place. Merci. Voilà donc comprenez comme ça, elle c'est Caroline Ikwa, bato bossi planaye de son vrai prénom Betty Caroline Ezakombo à scène, bato belé bo mona bocha ba commentaire Betty moi en classe na biso to tanga na et tout. Bonne santé, maramonyo. Ah, Dieu fait grâce quand nous omona. Malgré pandémie, malgré kolela de part et d'autre, activités ils ont marché vraiment mais zamba so baté là. Nangolu kaka. Coiffure que tout le monde devine donc. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Merci. Bon, ils ont une perruque. Ils ont une perruque. Ba perruque na teka ka malgré on peut musala. Oui na teka on ndeti o da perruque na teka ngamoko. Donc malgré na salaka na teka kapé. Fan boyoka. Bazoyoka na ba commande ba fan nga ebele na ba émission na saki na ba ndeko no mususu ba commande nga ba biloko menzele ezate. Nzela eza ya kokangama moyo kotinda pe boyo weka eloko kotinda ezara passe oza sûr pour garder pendant confiance wana c'est ça bato na biso to commanda pe biloko ba grossiste na biso baza vraiment na moi difficulté wana sikoyo biso pe to da pénaliser mais ba commande na bino de que nazo zwa kaka en tout cas Maman Rita Mukombo oza commande na pa ya lingeka ya milai boui. C'est ça. Bravo, hein, Maman Caro. Batala est belé. Vraiment, merci. Merci vraiment. Yaya. Ce qui est artiste et Makasi, donc on dirait que c'est dans le sang. Vraiment, Nzambe Kara. Sur scène, au variarapé barol. Mon soko qui maman nesi mikolo dépose ngisina. Tika. Pas président, dépa tchangat maman mokolo wana bandeko boko telanga nan. Barisa ta yo moko. Tata nanga dépa ba kena koma kozwe maman wana. Atika nanga lisute. Na koma kaka mama ya ta yo moko. Ata bino moko bango pe ko linga na sabon. Natika yo be bon. Natika lo be bon. Super. Na ko ebiso. Bato kuna tika lo be mokolo, tika mokolo boni botika boye. Ba fa no musuba bisinga ba bibalinga pe karona bana kolela wana ya bokala wana ezozonga te ezanini président Caleb Kara changer yo idée to kanaka ndingo kendaki ndingo zonga bi yo tikala kana ki mama. Barezi na ebisio en tout cas président a découvert que maman mukolo wana depuis découvrir ngo akoma mona na de maman lo pakenda amona pe que Fox ya maman moka koko bongo ezalaka te nde atikanga na incarné mais Dieu fait aussi grâce banzonzi nge koma nango bato ba mona ki jeune fille ba komona nga pe na Caroline Ikwa TV ba komona nga pe ba chaîne baninga musu pourquoi pas na exemple TV nazonga kolela nde na manda lela wana hein production mature
pourquoi peut ozongisa te na ki Caroline wana mais na Caroline Ikwa TV na repenser pe na film wana pona zongisa ba fan nga o balelanga na kolela wana parce que manka bango pe. Mais sinon, Macaro R au Zongi Groupe Sinark, accueil ya artiste au Koutaki Kuna Nakati, na yemoro président Isaki Ndengeni. En tout cas, na félicitaka ouais. Oui, par nyaka penya ba détail makambuté. O veza kwa ti deuxième émission. Et na sala ki na Zongi o siko na kati ya nini. Moni na famille nyonso ba problème ezanga ate. Mais kozonga na Sinark. Na zong na remarquer affection makasi onzo moni ndeko bozaki na famille a voyager siko wande ko manquer bino azongi o la ki se bolingo nyonso oyo temps perdu wana tozo récupérer na bisio non na ebite so naza la seule à être aimée ndenge bat balinga bichambre na oyo kuta déjà bat musuba la douce te na biso chambre nanga ba entretenir kango kitoko moko il fallait kaka na ebisio na bilaba muso tika c'était na kutango propre na ebisio te ndako nanga bana mankenga penya na zonga na kuti famille nanga intact toza bien papa nanga bolingo bakisama sou please so que zaki bolingo te mais na kat na fungoli chaîne wap na sinakt Caroline Ikwa TV botame na Sinark mais même sous Sinark kwa kala avant na kende peut-être même sous pe makam sous ba liberté sous penga kezalati lelo au pas projet bande kuna sous pe ba fungola ba chaîne lelo yo HB Ada Sabokota et pas fungola chaîne pourquoi pas Sarah Masiala pourquoi pas Dinana donc c'est un peu ça nanda kunanga nakutaki bien yango Monique vie nanga artistique ezo vimba par rapport à avant na ya lelo yo ngamo pe na sentir que avancement et puis épanouissement za makasi voilà épanouissement avancement et ça vraiment makasi idée ya rejouer déjà maman mukolo wana dépôt zakana Sinark avant longwa et puis ozonga banda déjà ko incarner ngoto et ozongi nde oyena mama ya sika mo sur scène ba moni pe lo mora sika te na banda kango déjà avant na film moko tu te et maman lo pa qui nde président mekanga na maman mukolo wana parce que moi mon opazaka na jouaka déjà Caroline Mboka tie mwana Mboka et Simba kabosko kana accent na mwana Mboka au baby sika elongi na bina coutrement et ko peso sous rôle mususu nde na meka ki epelo kwaza grand réalisateur a mekelinga ne loko wana a briefinga et a salinga penya donc taka ye metteur en scène scénariste et réalisateur a talaki skonga na mususu a découvrir o ngamoko na ndako miyebati nda découvrir maman mukolo wana nda découvrir maman mukolo kango avant déjà na longwa Sinark na zongi na zeka continuité parce que na tika ba film misusu na ki maman mukolo wana na ba fan na surtout pasteur Gege film wana na exploiter kango pe comme monsieur Doité parce que na tika ka Sinark na tawana ba fan misusu il fallait pas te comprendre que film wana aussi ça on te pour longwa Sinark na za regret parce que na zaka moi si ya pakalowi na zo tricher na vie de loin ils ont pris carton vraiment filmé wana mais ba départ en okande salaka moi si a vie de loanda ko zaki mama kalunga tasko ba dio abongo na kataka ngo et puis voilà mais président tikala esko na posa wana mama mukolo alors si sango na consommer ngona rôle pe ba boya raté aza papa na ngai munde mutamonaka aza na air artistique donc on so pesanga na ko incarner ngo. Voilà, on est sur le par président Caleb a incarné Yango. Mais le loyo, Carolino Yakala, on a tué Baka. Tout à l'heure, on a bien mis ça peu émission. Tout le monde, maman Thérèse a dit que Nakala président Caleb n'a pas une opportunité de ça pe na banzonzi. Mais bon, on est au kende. Ça c'est vrai. On est au Gérard malgré tout. Pour Caroline, on est à Kinshasa, qu'on se le dise. Combo et puis on est à Libanda malgré banzonzi. On est au Yiba Libanda et ça. Bon. Calavement ils ont tendance sans zonzing parce que pour la présidence on mis personne en zonzing to tika groupe to comme na gumo ko boya ya libande puis ambongo parce que kala temps on liste déjà protéger oya nango nambongo on a caché no déjà nambongo no déjà siko sozo yo ke lengi wana déjà que o tourner ba filmer o zambongo ya fin du mois té
excusez, parce que na Sinac, on doit jouer qu'à fin du mois 8 salaire. Mais ce qu'on a banzonzing et zalaba, bengio, bossila ni a filmé ici là. A boy qui est groupe ne comment éparpillé. Et puis voilà, au moins il peut qu'un zonzing on peut na débit que gérant on va ans déjà pas côté qui zonzing na Sinac. Ans la duchesse ndé ce qu'on président quoi que gérer bangoté. Bango ba sala qui que batuba bazwa ni wana do so ko kisi 5 ans ti le lolo aneza na Sinac. So ko kisi 5 ans na groupe Sinac to za 300 zonzing. Ah oui. Si les lois ne sont pas na binoboé, loi n'est na Sinac. Na pesa à présent fautité parce que monde il y a un zonzing est très large. Ce qu'on a murté na télévision, ou qu'on embrasser ma comme sous oyo, ou regretter en plus tard. Vous avez déjà un succès na qui producteur oui, quand les acteurs il faut avoir un succès awa pour la producteur abenga yo. So ça un succès awa en tout cas au sani le baba benga msu okenda ko accompagner Hans aller Hans à Bibo jouissait à des tableaux parce que règlement na ezala makasi et Hans na la richesse ba commencer ba nzonzing de Thérèse abi président non comment Hans ba ça ba leki nanga ba ça ba nzonzing biso to sala te ba tout singa pe nzonzing moko boyo we sala pe kena sala vraiment succès makasi na poto bana na bana et président pas tali boyo honneur na ye moko pe habiter bateau déjà bazu formation makasi na libérer bango mais ba o bazana C à 5 ans ba sans zonzingité yemo pesa ke amoi ke ba ne ba commencer à succès libanda ba ans ba la richesse nga kela nzozo ba baby solo réputation bala moko doza ki na souci ya ezate na ndenge na katsote bakaro ezate na ndenge ndoto yoko ka président kala ba bando kanga bino za mo égoïste na sens que bana boyebi déjà musala lelo na zonzinga za so mutazo jouer bien batuni on jouer bien ça on a groupe nil référence par après à qui qu'on comprendre à moi que non na pesi bango déjà na comme ça on a savoir moko boye il faut payer baza l'épanouir on va ko permettre mais la femme surtout so pe ba violent baza ezala bien ba ça la violence mo bano suspension presque chaque mois ba ke ba sali bazo Adam skuta longa na 660 zonzing Adam Luzolo azala pe na Sinac ye master même ba ken zonzing boye ba ko c'est non 50 président longoli bon est-ce que ba monde ba se donner ba président moi que oui ba on peut ba kene ba to prouver ce que président qui est tozaki capable et puis na nzonzi ngango to sali kombo fier le leza ya bon ba nanga bo ça déjà kombo ali boya ba président Sam nyoso to bazana na Sinac ba longa na 6% nzonzi oui et ça rondé pour une première fois aux ana ba succès no ya Kinshasa mais producteur a benyo nzonzi bo sangana ce que no ba ndeko musu botala na vraiment te sala nga bien ce peut rôle mon pe bimisio lisu se marqué bisio fima liboso ansa benganga za bana bana to joana ba président Chico paix à son âme ye penya mutasala ke na ye bana pièce parce que anda bambanga ba kiti to na sala leki na bango bana na bana siko président producteur Manjor akapé découvrir nga wana parce que en série wana Manjor bisadi dazaka na groupe azanti na groupe na ye les amis de théâtre parce qu'on a un sacré groupe na biso parce que créer un groupe moko boya banzonzinga série wana oh asa on a bossé depuis kala c'est quoi parce que ceux qui filment banda ata ozano la groupe T bon comme groupe tel pour que ça valeur ya groupe magazo ka ba acteur mususu ya président Kas ba bobo série azo jouer na ba ka na pas Kas pas président Kas ba bobo ba mamisa ba mimika beya ba jouer pe na film wana. C'est quoi ça quand on a comme les amis de jeunes. C'est quoi un producteur Zolo a eu qui bon habina Hans a changé comme ya groupe naï. Ndesco peut-être que na nga tapé contenu ni za la kati ndai que découvrir biso ezaka productrice ya film wana mama Lilimboyo na ba pété soka za la ka parce que ba miso na sala ka batikala ko ba référence nanga na bengana naï depuis 2006 til lelo. Mais comme le coup est na habité peut-être na temps peu mingi ce qui pas à la rara ce qui pas voyager ce pas tika musala mais par reconnaissance eza yé mutu film na mutu et bimi sanga na poto après na ko jouer na ba film ya Manjor na peut ko jouer na ba film ya Gilles Bavon Mwambo attends est-ce qu'on est trop sollicité oui trop sollicité c'est comment qui peut pénaliser musala président c'est ça na ko PC raison parce que la Sinac pas en tournage
mais côté ba bengi kuna pe na snack yo pe kuna naza na rôle succès série wana côté pe ba bi yo vraiment poza bongo eso film boye na poto ba komo senga ba fan oui par après président bon pona pénaliser binoté na kota siko système ya saison na Sinark nde siko Sinark to comment ko jouer saison to ko une semaine to jouer film il y a 3 mois na une semaine avec film ça une semaine te menga ba tableau nanga et ko zwanga 7 jours pour la salle film mobimba ATP en tout cas compréhension au président zala nango coup de chapeau parce que n'invite papa surtout bazana la compréhension à bongo atake pour la libre libanda bosi sa misala ndaku 3 moments ya repos au sala bi banzonzing et ça la peke yepe azwa ki ba contact na ya libanda facilité pe comme ko voyager et facilité que parce que to comment qui déjà adapté na rythme on a ba saison la plupart pe ba groupe belé c'est comme si on peut ça système ba saison de bo sala msusu to comment qu'on to ça ta 10 films non ne bimati na Sinark ba lekisa ngo kaka là soko voyager na yo ou voyager soko okeno parce que ba ans ba sala président bo dans la duchesse tout passe ne o permettre que ça to mona yele kana on a TV mais déjà bo sala ngo kala ndeti nga film na minute on de président to sala 10 films ya contrat ya start time donc na silsi ngo déjà film na nganyos et puis comme le quoi nzonzing moi ce ko bien musa on de comme si pe musa na Sinark ba futi ombongo na wana Sinark nzonzing na maison mère pe eza wana pe zaka système à saison wana la fin du mois donc c'est un peu ça donc depuis maison mère kuna bon maison mère maison mère fait ça na Sinark il faut découvrir un exemple parce que yo ba question posak parce que au fond de zaka maison mère kuna nani ferré parce que yemo kala wera parce que ferré ba jidete ba ferré na biso eza Junior Kumboz aigle yende cordon royal cordon wala pe affaire na biso wana bo ba jidete na bino pardon siko comment que polémique na zamta polémique te na bina ka cordon na ngapo yé déjà mudo so yebi ke chief voilà à part vice-président mes respects papa Julien yenda vice-président na biso mais muta coordonner coordonner 5 tournages 5 films mon cordon respect voilà mais basé belé une équipe naé na moni papa JC papa JC pas ça tournage pe asa kuna za tournage belé na Sinark nzonzi rekebeta nzonzi ngilibana lemba wana mutaki pango pako zonga Sinark luka pe osale mission na vie na nga na yote soka o permettre ayepa kipaka tournage abana lemba junior cordon yenda kipaka sko ba nzonzi ga mi tout passe au bazar ba 5 tournages par jour yes quoi qui parce que son moka cordon a bandé na solo na bango et puis Michael donc yemoko pe mon ami moi mi benga mon ami Michael kota zai pas accordon na ba tournage misus voilà donc sinon question moko yele ngai we ranson yemoko Caleb Toukebana bienvenue yo bisanga ma comme ça va secret à boîte mais pardon parezi aya pe na idéologie ka ya wera yeso azui mutu moko mona fulie makasi mais à un moment donné on a su déjà ba fulie makasi bon chose ou pinchité dans quel sens je m'explique ba période ba caro ezaki caro aux ambe na ancienne yebele mal 20 imagine donc 21 ans à Sinark 21 ans bato pena bo banda depuis ba arche de Noé kuna Noé penda série pa président zakana ba maison ba mousse président na teka ba mousse de hôtel pa tournage pa président maison kangamiko président kwei tournage to sala boye na ba arche de Noé wana mais lelo vraiment amérite ka vie oiseau vivre lelo a souffrir makasi voilà et ça la bino ndeni malgré tout bino bato kala boa quand même ba ancien lelo yo anciennes pena et ya droit po yo banda penza mais otala ke malgré bozongi bozaka pena suna ba rôle mo ya makasi te ya komo bimisaka lelo to komo na basara masiala ba dinana ba yika mbamo bazui donc le quoi net bino ancien on dirait place na bino penza da ke bino déjà bokoma ba ya mikolo bokomela to ndeni te na Sinark mutunyo soto jouaka mutunyo sa jouaka sikoelo na lo banini YouTube pe ekoma na ba paramètres na mususu surtout mikolo ba chaîne mingi komika ba filmer on comprend ba filmer so ce qu'on a disponible te eza moi passe ndeti biso occupé ndaku occupé salon occupé groupe Sinark occupé chaîne na yo moko
peut-être mutu mususu na minute azana nous disponible avec lundi non ça pas nan mardi non ça pas nan mercredi non ça pas nan ce que biso to me encore na malembe vous comprenez mais toza ezate ke sinak peut-être eza ba activité on na zanango na ba engagement on na zanango yango peut-être mususu na sinak nazo mona na penza te mais na zana sinak peut-être ça réseau permettre à Zalawana à jouer parce que président pas tout notre rôle principal est-ce que vous êtes disponible parce que c'est la film t'es président n'a accompagné ta miko non salabo ça n'a rien à voir que ba tombola o ba kita ote no pe ba yaya ba kulutu ba ene o ba yo ba leki ba yo kuta bino na groupe bo fungula ba mitema makasi surtout fungola mitema mais il faut plus surtout fungola mitema parce que que mataka ka ndenge zo matawana afuna lugano est-ce que dina na ça 5 ans na sina po wando sanzonze na bisio pour na kana on ça émission na place na été mais un exemple TV donc ba invité bazaka libre ya koloba yango na ba sinak matadi bato ba fungola sinak matadi ça ba dinana aza actrice ya kala ya sinak de sinak matadi zaka ye siko kuna tema zaka la succès et puis azaki vraiment na ba critère open sinak sengaka de siko présent qui se tournage za awa aye a tourner na sinak à Kinshasa pas à mais ça na déjà na ba Charlène ba Belinda ba tourner surtout na ba Theresia et puis azonga kuna à cause de film soit bandi avec la film matadi on comprend ti mo pas moi que non Kinshasa on n'a pas qu'on na Kinshasa donc c'est ça aza muta 5 ans aleka 5 ans aza muta kala ça va pas muta kala bakutanga na bakutanga ate ba Teresa bakutanga ba Gilles bakutanga ngaza mona 99 yanaaki na 2002 Gilles a été na 2002 to longwe pas pasteur Denis Les to longwe kuna taka biso za bandima kuna tout le monde quand est au trahi pasteur to tikala kinane président recruté bana président batu na nyonso na format ba tiré na Sinarne parce que ça la Sinarne cinéma Arche de Noé. Allez, président Kobimisaka Arc-en-Ciel, Arche de Noé, Masou et Panzani. Il y a un truc comme Sinarc. Sinarc, c'est un cinéma Arc-en-Ciel. C'est le pasteur de l'Église, c'est un canal. Tu vois, pasteur. Pasteur, on peut garder Kanda Batoutin. Mais Sinarc, le roi Père, c'est la prière, mon ya pour te voir comment beaucoup de Satan. Après, bon, ça la maca. Tout ça là, on a Arche. Oh, bato surtout ba longo ba kina président Kaleba to c'est ba moto landa bango. Oh, est-ce que pasteur le bito sani? Oh, tout le monde ko bato to ba keli moto. Te ba prier ba église te renseigne-toi. Moto renseigne-toi vraiment. Ba prier monsieur za pa boye berger sale kobo. Tala, ouais ba église pe akala na ndimite na arche makamane za la lisusu. Ba église akala penya. Oh, choriste moko boye ba sainté et pas monsieur pas dirigeant. Est-ce que baté mal parce que to boka boka diable bato ba priya kala ba imakam na loba na biso et sala makaba église mo série penya donc on va pas que nzambe penya vanda na église na ndako na biso pe nzamba zati pasteur soka lobby yango wana ale nani pa diacre boy na berger boy ba sala ki boy ba telema bo prier ba bo kangi bango diable penya su bango ba ke bavani pendant crispation so parce que kana siko nzambe sili ba yesu so ale bo fungole ba mitemu to ça peut prier bon président pa yebi que na HP prière moi comme na esco changer prière siko yo pour bato to ça les prières na moto e komata aye pa ko parce que président banda linganga vraiment minga tinenga bisans et pas na biso na ndako et pas koko abi koko telaka mwana nyoko mena nini kuna siko to se film liboso to moni retour te na arche to se deuxième film to moni retour te siko président peut to bolongwe place et quoi il faut yo arrêter alors que mais banonga na souffrir na bango pendant 2 ans tournage et répétition chaque jour to le kana TVT comment ba konyo ka bo deti ka wa bi armakas na famille kanda lelo pe nazwa ki chez la kanda bato to nyoka ba on a Arche de Noé a jepe na film na nga liboso nazongi si famille kanda mobimba baza vraiment ba bienvenue na kata film ya tournage ya Caroline Ikwa TV parce que na ebi place to uta na bango donc princesse a joué na kata film oyo yeto uta ne pa depuis Sinan ndi atala bi non mono na ko tika ebote ba senga permission
ti mama leki nanga mo wesi Jenny ndalobi non yo nyoko mina Caleb azali visionnaire ye mutaki na idée apesi pasteur idée basala la fini mais visionnaire ya eloko eza Caleb ape bo mwana kana mwaka ay pasteur to so sele ba batona ba prier nga ah teme za eloko mona linga ki ngo pe makasi na mona ke muto ayebaki o eza kati nanga ya président Caleb ya mona ki ah non a président na ki nanga ya ki ignorance pe bo mwana ndena zongi na eza pas même 2 ans même 1 an coûte ko ka été e ba bimika na première film pe na ajuster pe na fait nango ça pour na zonga na coûte film coûte comme na suka donc na jouer secrétaire il fait pas suspendre mutu moko boye ngam na jouer ka secrétaire Christelle Nzinga ba pesa nga kutu kombo ya partenaire moto zaka na kala na Sinac ba na jouer kombo ya Christelle Nzinga na ebité soki ti lelo azaka kana kin ou pas mais film pe na joie na ngoli bossa na joie kombo Caroline te ba benganga ma Christelle Nzinga oui na pesi mikanda de na confirmation ko famille kanda ba yokas acheter ne ba yoki pesa comment récupérer ba na ye ba monaki ba osa autrement te mais lelo oyo na bi que présent na ngana pasteur Denis ba garder ba relation moko ya très bien. Voilà, bah garder ma relation très bien. Mais sinon, moi, éclaircissement pour lui que le président Bando Lingo, moi, bah, murmure, moi, président, il paraît un arabe là. Vous avez solo? Même pas. Non, qu'on a le lot, hein. Bah, le bac, bah, cause la qui va m'accamuquer, voilà, non, le bac, bah, cause la caille. Bah, cause la qui m'accamuquer, bah, triste, mais, mbala liboso na yo kapenda, comment on a cité ka na miko na olelo. Na noté, bah, toi, mon anka, moi, na ya Caleb. Ko imaginer que nga balanga, te. Tengate. Oh abimaka kanga bala mami pe babala na mami. C'est ça. Yo po ya mama mami la chatte. Oui, mami la chatte kuta yaka sina kazaka azalaka actrice mutazaka actrice zaka ya na ye Deborah, maman Deborah, président na kenda ko visiter actrice na parce que président na kala soki azui actrice ou be acteur akenda tina ndako na bango. Et pas na biso ba président donc il est à ayebi o ayebi famille nanga mobimba nda ko landela pe na sous ayo ba comportement ya mutu wana ba pesa ye soka zabo ya landela ifa anda pas ko changer bato bon pas que mutu azaki mabe mais depuis comment ça théâtre pas Caleb akoma ko sambela akoma changer peu comportement et akie ko ndeke mona mami la chat c'est o ba le bela président na kuta ya on est là kaka botre ko c'est la wera makambo Igwe. Merci beaucoup. Quelles sont les relations botika on a poupette pour babi ozali le roi mapasa. So ba moni karo a ba moni poupette. Yé le quoi zaka le ki a Caleb propre. Ce ko ba tout ba no confondre ka sonde ngane azali ki a président Caleb. To za na ba relation bien ngala be ka to wela ki mukolo ngana yi. E mo ngabe ngake petite sœur Petrus, yé pas besoin nga petite sœur de to benga na ka bon. Petrus nanga aza très bien poupette. Poupette. Voilà. Voilà, merci beaucoup. À présent, tu as solo la maman Likambo, Caroline Ikwa TV. Au bio font les chaînes à Katia Sinark. Sûrement, ça prouve à ce que Caleb a pamboli chaîne a fond le motema. Motema koutoute a pessinga ba conseil na ba risque où ils ont la carte YouTube où on a eba quitté parce que monde doit est très glissant, ils ont vraiment la réalité belée autre on peut imaginer. Donc mon premier conseiller c'est mon président Caleb. Donc il peut muto alingi ota au peso conseil et ce qui a zinda ka otika po zinda pozo mayeli. Mais le quoi les cas qui nzela na bi mwana nga le cancelant oyo il faut faire ça et puis voilà. Motivation nini ko yo déjà Caroline obi ba responsabilité za obele ko to yo ba tournage des fois peut-être yango zo sala ke na sinak mamono mo muke pour na mo ba tournage ba occupation salon libala makambo ebele o ba kiso Caroline Ikwa TV. YouTube il faut vidéo tous les jours et surtout on banda ba film yo moko za productrice yo moko fo za o commencer na temps ya ko maka écriture o mikabola ndenge ni. En tout cas ezaka que so organisation kana na lobaka na yebi comment ko s'organiser pona na yeba ko kabola ba tâche na nganya so na zana. Donc c'est ça na ningo za lokoso te so benya za lokoso na ko bebisa côté libala so beza lokoso na ko bebisa côté ya salon. Ça veut dire le cours on s'appelle la milieu dans le théâtre. Donc na ko sala o na za mesure ko sala. Donc na ngo bongo malemi. C'est ça. Motivation à créer chaîne. Bon, avant ça, nazaka déjà dans l'idée de faire la chaîne pour na salon pour na ko poster ba misala na nga ya suki.
ba publicité nde na sala ba perruque début à la fin na sala boye donc na zaki vraiment na idée wana pourquoi pas pe kotiaka ba émission mais ko sala ba filmer na zaki vraiment na idée wana te na zaki chaîne mon fungola na do sa ba émission monsieur ya kolamba ba émission na nga suki ba émission moko ba découverte moko boye donc c'est ça mais elle est au côté la monde dans YouTube vi musa na nga pe ya théâtre de e ko pesa nga pe influence oyo ya kotia film parce que film est continuel parce que tikelo ko mutu mona posa eloko et ça la peut que aluka alla nango lisusu là siko tellement ba règlement sur YouTube et senga pe moi ba vie ba nini réalité na kuti wana ya onde sali ke na kuma posa ça ba film pour na et na apporter plus voilà. Pour le plaisir de tous ces fanatiques, je vous laisse suivre le extrait du film Caro et Caroline, écrit par elle-même, produit par elle-même. Et nous allons se retrouver tout juste après pour le plaisir de Danny Senda. C'est parti, play. bozali bambolombolo te ngai nazali mbolombolo ya chef wa mboka bino bozomundisanga mpola nini bino bandumba oyo batinga na bima elongi mboka bafinga ngeko belelonga mwana telonga mwana Carolina, ndoko bimana yebisa mobali na kota. Yebisa ya kota na makambo mibale ebele to mibale ya koyebisa. Et voilà, de retour sur ces plateaux. J'espère que cet extrait a fait énormément du bien à Alain Kambaji, Kambaji Mema depuis le Canada. Et ça fait énormément du bien à Malik Arafat, Arafat Malik, Mama Caro, Caro et Caroline. Tout le monde m'a moi civilisé. Idée à film, inspiration et Utsuapi. En tout cas, bah, idée à film maintenant, de moi-même, dans le bas, il faut que ça tout, le personnage dans le son côté samo. Na joué à moi Mboka, na joué à maman Mobimba, et puis na joué à jeune fille. Na luka et puis na film dans liboso, na côté trois personnages wana. Malheureusement, vu la possibilité pe na koka qui te ko caner sur rôle ya Coco. Parce que ça demande beaucoup de temps, beaucoup de prise de vie, montage peut aussi un temps et belé pour un début na mona ke na lamba na no wana. Ezaki déjà soué na inspiration mona zo depuis kala. Na kuta trois personnages na quatre films moko. Donc yango pe lelo yo na osé ko sala Caro et Caroline. Pas difficulté ni okuta nango ça Caro et Caroline. Ba difficulté eza vraiment ya ebelé. Et belé ma casse mais na remercier nan premièrement acteur au ba jouer na film wana parce que moi bi vie conjoncture ya lelo ba très vraiment te ata mutoko senga mbongo boye ata la poto ngo bato basunga biso baza enfermé misusu misala ezongi bien te parce que o sa film na moment oyo donc ezaki na ba difficulté vraiment ma casse tout côté finance ezaki vraiment ma casse mais ba collègue nanga ba comprendre kinga na muke o ezalaki toyebaki ndenge nini ya kokabula pona musala epesama makasi et puis ba site pe tellement na linga kengo vraiment village en tout cas tokendeki na fin fond vraiment côté wana ngoma mangenge ngeto d'ici yo kona kati na ngoma na to monondo bano matana making of mona talwa bato poto balobi na biso ba fan ba bi mais Caro c'est pas possible mais c'est quoi ça c'est comme ça ya tika Tonyo comme maman belanga pona A4 sangombana ezaki boy mama Pati na remercier parce que talana munene wana bazo simba bazo tellement na linga kina pesa qualité moko bimateke tozaki na saka la moko boye kokosa nenga que ça vraiment réalité zoko liboso na eba ko se sacrifier parce que ba sacrifice apporta makamba bien
on a lingaki et ça va difficulté vraiment ezaki makasi tout côté ba site na côté finance mais Dieu a fait grâce na travailler na bateau yo nous avons permettre que na travailler na bango c'est pas dit que ba on a benga quitté o ba jouer na film o tende ba refuser offre nanga moto surtout o a jouer na benga ke mbala moko pesa nga jour moi bilonga snack pesa bilonga snack pesa na kati bilonga snack pesa na kati pesa na kati pe belé vraiment yo ba dirigeara yo ce comment diriger ba ça que moto pas c'était franchement si tu na ba air d'arriver nan franchement na président Soufrakaye allo comme wapi allo moi moto pas c'est qui mais mon que tonyo kolé pesa te ala débutante donc mais moto pas c'est ça la musalo c'est pas facile coup de chapeau na bato surtout ba banda wa vanga coup de chapeau coup de likama kokoma te kokoma déjà na vanda na président oyo akoma ka filmer le quoi ali nguba président okoma 10 films en espace à 2 jours 3 jours a commis 10 films et puis nous se cartonné de la vanda na président oyo maé les ebelé espoir okomeze belé ngamo pe film to sali na comment on ka 2 jours 2 jours kana banjango lolo na silisi lobi na ndiko kabola ba tableau na ndiko kabola do ne peut pas si ko kabiso tasiko tellement na koli na ndaku oyo musala wana salama kwa biloko kolia boy au moins déjà ba caneva ndenge salama na sala ngo vraiment na facilité na monter comme écoute abi oh oui abi oh makaro mais au sein ngo bondeni na kabo déjà première site ba boisa na 5 personnes alignement voilà alignement voilà na montage mais na caneva nanga na ba jour ba tournage quand même nanga souffrir parce que na kabo là que déjà nyos car scénario zaki à part na facilité que village aux autant de tableaux na bimisi on déjà autant de présent Caleb babaka so pesinga mbongo et si la meso la singa ko péché et ko tika la vie mobimba ko péché la kisaki nga yo siko na bwaki biso nga to benga ngondobo na mai to zila kaka e péché e bimisela nga soki liyanga soki nini nyoso zaka ambisi bango liyanga mboto malangwa nyoso za nini mbisi bavanda na mai de na bwaki ndobo nanga on zila ka retour mais je sais que na ba fan o ba kotanga na mitema o ba linga kanga ba koyamba film oyo na ozape beaucoup plus qu'un applaudissement te on a beaucoup plus na besoin ba critique c'est un début ba tenir vraiment rigueur te na banda ko sala na sala ka na batu mais o ezelo ko ngani na zo diriger peut-être mutu o ngala benga kié ayo sa na groupe nanga na pièce nanga na diriger qui mais ana mona ndé na ko corriger parce que mutu so linga te ke mutu zo diriger boye et mutu so l'accès quoi d'être yebi mais aime ça c'est réservé qui na tira que erreur moko le ka peut-être na ko boya ke na corriger te atira que essa l'erreur on a peut-être et colisaye et arrive à rapper parce que boye te jouer boye en soi yo moni ko diriger mutu bien mais na ye moko ta wolo penja mais so c'est na sala boye nga ko tout eto dans absolu na pese na briefer mutu na ebisie nga lobi na mukie yo pesanga oyo yebieli ebele pour mutazala à l'aise na ko imposer te que loba boye zong sa bonne so ronu esa boye pesanga le meilleur de toi zala à l'aise pesanga oyo yo moko monike na eloko nga na ebisio o pesela nga ngobongo donc c'est ça. On peut arriver là que ma pesio rôle moro boye bato ba briefer au fait mais au moni ndenge ba briefer le mais yo moro bi au bakise le peu moi il doit être chef de route non ko bakisa oui, il y arrive à quand? Non, il s'est été pas président, attends la Sénat. Non, vous va passer un président encore ok, ça va, soit que ça va au bac ici. Au monde, peut-être, on a la joie qui chance, on a été sous bateau, la cabisso, bamon a berré et belé oyo, bisso mort dans la carte, toé baraté. Autant film moko au joie qui, ba reprocher bino na commentaire. Au moins que oui, mutuelo comme mutuo à lobby, c'est vrai. Mais moi quand on a joué moi si na film tant ba jouer qui on ba remarquer qui on était yango ne nazala ngo pe besoin Kimboka ndé c'est ça makaro Kimboka est-ce que tout le monde a Kimboka parce que ba bilelo et comment muto jouer na mboka mais ça basil muto jouer na mboka tche ba biloko moko bo ezaki ayebi déjà makam na yebi so to landela kinyo swan to landela kinyo so tina kutu Ramazan a jouer mboka donc na ye moko la tiba photo ba to ba to oh tina Ramazan donc tu vois que to zala na biso pe bien. Moi bien tozana ngwana to bomba ngwata na ba film mususu to bima mboka ngamoko nano mona vraiment
oloba makambo osalango mpona filme na yo moko to eza nini tokanelaki bamboka te bolimbisa ngai mo baki busenzi wana tomona pene pa bamboka to nalobi na yo pena musenzi akuta mboka nalobi na yo musenzi la même c'est petit na bimi mpenza villageoise na tenue na nga na nyonso na nga villageoise donc c'est ça tozwa combien d'épisodes na film bokozwa eza na 2 saisons première saison eza na 6 épisodes deuxième saison pe ezala si Dieu le veut ba 6 épisodes peka on na compré te na lingaki na réserver deuxième saison pour na ya ba critique voilà pour na yeba ko améliorer parce que critique ezanga raté ba to so ba na ozaka te ke film na danser film na panzi te ngana oza ko panza wana bato ba otalango nde ba ebisanga so na panzi ou pas hein en soi na ko ba te ke film na danger nde na sisi nyonte na sali ndambu na ke malembe donc 6e épisode wana ekoya eza déjà ba ajoute misusu au sala par rapport à ba téléspectateurs parce que moi na ba commentaire yo na linga YouTube YouTube muto talo azo reprocher mbala moko moni prochainement botia mutu tel moni rolo prochainement botia mutu boy moni rolo et kolisa biso pe donc to commence à filmer na ba fan na biso voilà donc on commence ensemble on se va moi critique pour bien prochainement na sala boy et donc on a ça parce que si épisode oyo ezana ba question na makambo ebele oyo yo mo sanso ndenge ezongela parce que ngamo pena za ba doute parce que za ba délivrance monsieur esala mana il faut payer ba pasteur payer ko senga conseil est-ce que délivrance est loko boye est-ce que ezala possible parce que na ko dévoiler moi partie moko après ça fait ba tout et sentiment donc ezala partie moko wana vraiment na Caro et Caroline to lobela beaucoup plus vie à famille hein famille moko boye bazwa li passa mo ba kolisa na ville aza modernisé mais li passa na tikala na village de aza vraiment villageoise quoi sikoyo vim makamamboka ba jetela mauvais sort moko boye hein ba lakela mabe akendo yi ba biloko moko ba lakela mabe siko lakela o ba lakela ke mabe mama na epe na ignorance mona batuka ba mboka ayeba otomaka mwana makambo salana eza na ye moko nzoka eza na balakela mabe moko boye siko na mabe wana na sauter par exemple na dévoiler te siko akendeki ti oncle papa le kinaye abimaka na mwana ya nkumu taka chef du village moseka papa na biga za moseka il faut ba laisser pe mususu na chef du village ou na prince mususu aza moseka ndenge ba lia coutume sengaka ngana ba esprit na nga mabe wana na ko kende ko yiba bilamba wana ya papa le kinanga na ya mwasi na ye bazaki na bango na bolingo na bango na yibi be mala memela ngoti chef coutumier chef du village disons voilà ako maudire papa le kinanga wana ako changer penza physiquement azaki mutu moko mulaya azongi mutu moko mukusa azongi mutu moko mukuse siko délivrance ya bongo délivrance ça maka ezala physiquement est-ce que mutu wana aki ko zonga ndinga zalaki ou comment ndeti bilo ya bongo so ça déjà saison 2 peut-être naki ko échouer parce que eza vie batu musu ba vivre bongo ezala mutu mususu boye balakela ke mabe mususu alongwe na mboka oyo azobela mais ba comme ça ngubu so ba comme ça soki éléphant ba réalité bongo ezalaka on comprend mais ce que mutu oyo ba changer physiquement azaki mutu akomo tambola na identité ya mutu mususu aza obligé à vivre bongo dans la peau d'une autre voilà ce qu'on a quand film équation moko bongo ezali ce qu'on a senga ba pasteur parce que ça batu musu ba famille musu comme ça ezalaka oui ma famille na Lubumbashi mutu manda bimana na mobali ya mwasi ya batu femme mariée ba ça ba bikilaki maboko na ba pomme de main na o e komi na makolo ekoma na maboko eloko bongo o e salama na Lubumbashi siko mutu bo peut-être alizela ka délivrance na ye amona mabe na ya sala mais siko est-ce que ako nzamba limbisa est-ce que maboko na ye ezonga na makolo eza histoire vraie ki abana ko bimana femme mariée mobali ya mwasi wana na ndenge na baluba nde basalaka azo maboko na manisa penya maboko ekoma awa ya makolo ekoma na maboko siko yebisanga muta bongo
soit tali film oyo aza pata na résultat ya mutu wana peut-être ko aider pe aluka pe basali ya nzambe voilà papa leki wana kolinga ko atika na identité wana ou comment ba délivrance bongo sala mandenge nini c'est ça même biso world hein ah to ngena biso malema na ochité mais o memi biso penza likolo c'est ça donc c'est ça Caroline aza lipasa na kata film beaucoup na réalité ni za na kati wa iba ibila mana yo mo peka Caro esko ya mboka te en tout cas ba découvrir kotane na lobate voilà donc bokende déjà massivement ko s'abonner lisusu na Caroline Ikwa TV déjà extrait au Tchekuna extrait déjà c'est côté depuis lobby parce que film est déjà lobby botala non côté déjà premier épisode non de bota émission lelo lobby déjà pour émission déjà type ko botala ngo encore on a vitesse donc sans moi dans lobby déjà le vendredi lobby samedi déjà bon l'après-midi après-midi déjà lancé bon premier épisode déjà après-midi bon on a évité des migra malus parce que la vitesse na ye so va tirer bon avant midi yé kaka parce que film est déjà monté tout près tous les 6 épisodes tout na lingi teza la oh so kindenge nini nyonso la rapidité mais pas comprendre film est qui kitoko Caro vraiment c'est la biso suite donc dans notre terme sur intervalle à jour moko pour na c'est un débit bon mais qu'on consommer par après de tozo ba vitesse mususu mais maka wo mutu ezali dans cette deux saisons il y a film o esili to zela so ba film donc au fond déjà porte ba film porte ba film parce que na comprendre na YouTube genre ba émission na ngala pe ekota pona ba tu pe ba oui na poto moi bat basanu ya vraiment moi mingi moni akola na émission et puis après mais encore na histoire moko boy histoire na ki aussi le premier épisode de Sili mais quand tu m'appelle solo voilà moi ko côté wana na bongo est-ce que tu sala eboete film asi batale Sili mais comme tu appelles solo na muninga mususu et même moi li solo moko boy papa ya ba émission pe ezala mais na comprendre que na YouTube il faut beaucoup de films donc c'est ça va peut sanga chance wana surtout soutien ndeti mama nanga ndeti flato toza place tozawa ezai pa mama nanga Emile Makolo hier na fongoli chaîne na kuma nazana kana 10 abonnés apesa nga confiance mbala moko 10 abonnés abika Caro na ebitela mo ko fongoli chaîne mais na sepela no makasi ape mama nanga voyage ka malgré makambuka ba confinement oyo nde kangiye mais mama Emile Makolo apesa nga confiance pona flat na oyo albi eza disponible na air nyonso to ko benga so za besoin ba chambre so za besoin restaurant so za besoin ya espace toza na hôtel Sendwe eza mi balé hôtel Sendwe hôtel Elena eza wana ba salle de fête ya to ko exploiter yango bo monango prochainement to ko exploiter yango parce que baza pa maman oyo ba lingaka ko soutenir bato mutu so ko linga mutami salama déjà après ya ko kena sima comme mais amoni kutu na kotika te lo côté na chaîne 10 abonnés c'est aux affiches de chasse apesinga talaka bakata na neti na hôtel Sendwe yambaka batu ya sorti na sorti ba lojaka batu très bien kozala à l'aise calme c'est comme ya calme mais le bino Caro na principal zaka si prince Sendwe Caro émission na yo prochainement que tu as émission dans restaurant prochainement ba place de salle de fête à minene ezaka pour la conférence moko esala makuna donc ba maman Emily Makolo donc naza na besoin maman bongo ba so ba komenga tane fils que 5 ya c'est que na éviter voilà mais maka on a katiote ba moi ba polémique moi on a mon lien kotaki ba bio Caro alandi l'histoire ya aussi contre Péchanga bangi bacho na moi polémique mto evita kana éviter moi éclaircissement pour na point wana bon ba résine bike ozana ba fan ebele bat balanda ka mingi bat bolanda mingi na lingi na éclaircir place wana moni bat miso eza toza ba sorte ba fan ebele fan mususu azawana ba ozala no mabe ba finga yo o finga bato ya zane fan na yo a oti côté ba fan mususu bazawana a sepelo na moment mobwe ero sa succès a sepelo ba film no moko pe abaye na ye eza ba fan mususu pe azane penda fan noté mais sepelo ba œuvre na yo sikoyo ba genre nete ba fan oyo ndeti ya ici Péchanga ba finga ye te ba sala nini te baza ba fan ya ici Péchanga
Ce que le moto zui net film nanga na bananga sikabo zui film o Caroline a sali film Ixil Péchang. Fan na bon ata soka sepela nanga a Caro azalaka na e menga na zalanga fan ya Ixil. Automatiquement ininga ata film nanga ba opese chance kolanda ngoti. Alors que contenu ya film nanga na Ixil contre Péchang ezatana kokuta na ta ya muki ezati. Parce que Ixil contre Péchang akutu natala ngote les attaques na volonté nanga. Nazo occasion ya kotante parce que ateka ngona ba CD non ateka na ba CD na YouTube nanu kute kota te e ba to benga ngote eza Ixil contre Péchang abi oh yo nanu kuna misi film te oh ba benga kinga elle a publié ba photo ba mapasa ngo ngai ngamoko wana deux personnages wana oh mais oh ezaka lokwa Ixil Péchang ngabi ba fan en tout cas mo ba six abiso mutu ngabi nanu kute totalité photo pas me milo kwa Ixil contre Péchang ndenge nini. Alors, na boya mutu swazana nazo selaka émission ne banda pour que zo photo Ixil place moko azi photo na ngaso ki wapi ale asangisi akomi o karona Ixil moto epela. Vous comprenez? Ba jara bongo est-ce que o sala pona o faire avancer musala bande ko na yo to o sala pona o reculer yango. Anta te o kota na katso kuta film nanga e kokana tana Ixil. Donc ceux qui pas bossa campagne ya film nanga basango na ndenge ya bien na problème na Ixil te. Na salle film oh na tala film Ixil te na tala juste ba extrait parce que le ko ezaki à vente bande côté à la kisa yango te na ba CD ba extrait na moneka ke Ixil moka zaki chel hein zaki chel muso zaki asambelaka donc personnage na yango wana donc c'est un peu ça nga me bino mboka na mutu waza moderniser donc et ça ce que tu landela pe bongo c'est que tu tiko ça ba film parce que le film a bolingo to sala kangoka c'est ça ils allaient pas même histoire c'est quoi c'est que parce que ce qu'on appelle ba film ba mapasa na sinak to jouer déjà film mapasa j'aime jouer ka film moko yé moko longi moko abanango déjà avant ici contre Péchang c'est quoi après nga pendi na sali mapasa boye moto musu pa koya asala na ye eza ba film eza te ke kaka ni ici Péchang ate ki biso na ndenge na bango ici contre Péchang contenu na ngape écouter ya pe ba fan misusu na ndenge na biso donc batu o ba luka ba sa campagne mabe ba résiste chance kutu yo ozang sa ba question te question o soulever ça vraiment très capital nga kutu et chapaki nga papa ba appel misusu oyo na zoaki merci vraiment pour na vous avez vraiment actif franchement merci beaucoup Makaro comme l'impression presque na suka mais est-ce que le président Caleb a joué pour ça œuvre no Liboso a joué le président a un contrat il y a 10 films. Il y a 10 films, mais azo koma c'est un tournage. Si on a bakina le papa yaka au sala, ayanga ka boyate. Mais quand on est devant un fait accompli moko boymoni, au moins que moi nanga bengi a refusé na linga ki atala ngana mwana nanga elo na sali apa papa nae. Nanga ça peut makasi parce que moni président ka mama azaki ba tola ko lakisa ye. Ada ko lakisa ye. Na lobi penya papa nanga za atala ngai. Na suka filme tu éviter mais il faut ça parce que oui les premiers films na deuxième saison papa azana tournage té et déjà demande na zo sala alors conclure film na moi pe na sengie ouvertement. Merci beaucoup Caroline Ikwa. Quel est peut-être le message fort au peu sur ba fanatique na yo oyoyo ba lingara yo oyoyo ba rota la film oyo Caroline moi je vous promets déjà chers amis internautes je vous conseillerais Bolanda parce que Koyoka déjà moi petit témoignage maman Karo Pesia makolo comme na maboko ah mais c'est fort ce que tu as niveau bon ba film moko mon éducatif donc bota lango vraiment massivement na Caroline Ikwa TV bo changer te bo zapete ba chaîne ezé belé bo fongola ba porte boko ta kota partout bota la loboko ya Caroline asimara mutu na suki mesko asimi papier donc ça oui ça va. Et là, quand les bossons ont s'abonner massivement. Quand on a confiance, on a tiré l'autre côté, on a tout chaque jour. Ok rapide, on a rapide, c'est qu'il y a un bateau qui compter pendant. De là, c'est un peu biloko oyo, basa on besoin ya kolia. Et là, on a singa. Premièrement, les fans on a besoin de temps pour s'abonner. On peut y aller qui te na fongoli chaîne. Bali boso ba yo kapeta na émission na yo bo kende vite na saki bino penza très rapide bo ki m'appelle bo tika na ba commandeur ko sala ate émission non c'est fait na ba kata ba kota na Caroline ba c'est émission sima tiana pause
kende kuna s'abonner parce que ce qu'on doit s'abonner le bon appel au pesanga yo lansaki défi à 10 000 abonnés na moni pe ba respecta ki na moni ke ba yo kaka nga na lancer na nga défi na sa mutema mais bango ba sepelisanga pa tant bazo mona bango ba we ba sikoneli ba lancer défi wana premièrement yango wana merci na ba s'abonner déjà parce que ba pesinga confiance donc merci na ba encouragement ya ba tourner surtout même dans l'ombre au msupe so benganga en tout cas merci beaucoup na maman Émilie Ali oui matériel ça ah mate eza mais na do senga pe eza musalo do senga matériel vraiment za lebele ba lumière ba perche mutu so ko tala bino pour na soutenir em su ka za machine moko na ba accélérer em su machine nga pesa na moi rapidité te ezo kende moi rentrer kende moi malembe na salela ye nyoso ba donne bien sûr le bienvenu pour nanga et de façon na ko soutenir naza vraiment na besoin ya batu ba soutenir nga na lo bateke na koki déjà ndé naza wana naza na nyoso na te ata na tourner sur pesinga ta voiture est tourner place to ngato jouer na makolo voiture wana et accompagner ba site surtout ba site deuxième saison naza na besoin ba site parce que première saison le bi mingi pour na village deuxième saison il faut pas mona vraiment parce que zaka village c'est ville pesa mais deuxième saison ils ont beaucoup plus na besoin ba site numéro nanga ezawana na chaîne et puis a appel na pesa numéro nanga 089 00243 89 97 79 888 donc ils ont même numéro wana échangeaté donc na aussi vraiment beaucoup de soutien matériel physique et puis spirituel aussi financier aussi nous avons vraiment besoin ba prière na bino pe nous avons vraiment besoin. Voilà. Merci beaucoup Caroline Ikwa donc ayel bino film Caro et Caroline mais ils ont en montagne ni ba kabela au dépôt banda musala na carrière ou motivé bi bon on allait on prend le théâtre on continuera à copo. Ah montant te so na tiango musu no tiali na ba mo ndire monto kawa sepela na ngo yango wana na bombi yango na lobate parce que ezuta ke pa bafanya so na lobi on ba ate bon hier on dirait ba montagne à suka plafond na yango wana te notre plafond te kawa za plafond te ata $10 et monsieur kutenga na piaka makasi na minute ane bimena ngam $100,000 $10 na minute ane comme na important donc bon on se tout mutakabela nga musala oyo et sepeli sanga eloko so tout mutakabela nga nde na lati boye eza mama Émilie Ali donc mama wana boboto eleke belé ya yekutu mwana lobezati nde na lobtenga comme na États-Unis mamongo bayebié Amérique mobimba bayebié donc mama Émilie Ali mama soutien na ye moko na koma pe ko baye ko kutana so kutani na force loka bolamu bolamu eleke belé aya bola muse comme ça sonye wakani na kuteka na muto kabilanga Kali batabongo nakuta noko kabilanga siko batabongo so comme linga ta Caroline 10 batabongo maman na ngai moi sponsor moi pas bimanation na kata Caroline Ikwa TV la sponsor ezaka salon Caroline bon il fallait somba defrisa na kina sele ngo film donc en salon pour na ba film boya to cha ba logo na se wana ngosala bien vraiment na osenga ba logo esopana to sa film boye boutique mo elati si batu ndeti boutique Amelia elati ki batu maman Gisèle Kavira merci Gloria Kabengele la jaune d'œuf merci beaucoup na soutien na bino. Voilà, merci beaucoup Caroline, ce n'est fini pour aujourd'hui, comme l'émission presque nasuka. Était au Boaka. Moi deux petites questions. Est-ce que ça va place musu soko tangoka parce que vous avez Caroline Ikwa oya théâtre. Ba place ebele. Misusu te ebele. Malgré musala nga suki oye kota rappelle ba place ebele na banda ku ya ebele musala nga suki eza sans frontières. Neba sa musala nga théâtre kota ba place moko oyo musu na satandati. Na nga na kota te. Preuve en que na habité par contre nga na benga ngoza eloko musu comme pe batu misusu te. Moni ndeti maman Olive aza première dame honoraire. Batu misusu ba pays misusu ba mona pe ba première dame na bango te boye. Ti akufa pe. Mais ngala musala nga théâtre oyo esali ke nakuta na mama wana apesa nga mbote to sola na ye
so nazaki beti na ndako na biso nanga kutama mo livre wapi nanga kutama mo livre wapi mais na musala ko esali ke na kutani naye c'est une grâce na kutana ba tebele musupe na arrêt surtout musuku to la temika na arrêt ataka so na telemi na kosa musupe 30 minutes te moka akaoki basa na biso mboko yo babeka mboka bile bozo batu botelema na arrêté batali bongo batali betite batali Caroline musupe zakile banzia na zokene mais Caro matato tika yo des fois to comment pe ko banga pona ba lèvement na ba nini crime te papa la temi na c'est la chauffeur na umeli o banga kaka mususu ba crime mais eza déjà bonne fois moko bo bat balaksaka Caroline parce que je suis Caroline. Donc c'est ça, babola moise belé. On peut s'appeler en considération makas na musano oyo oui ça la bola mo. Na ebiso ya makas. Kokuta njana yobu. Barezi. Producteur mature. Merci. Et ça déjà ni. Tant on a les kajana nzela, maman mo ko ndoteka msungu banaye. Atalika Caro yakozo maman pa kabela nguba na zongo na sengo moko na ebiso. Caro na za eloko pesote. En tout cas musana na teka yango. Zwa kende kolia ya na somba pa yangu lipa na ona lo bango e uti na mutema nanga soka betali so na ndako c'est que na ndako babi ke mama bango kosati na somba nango penya lipa na liangu banana mutema nanga kokita parce que akabelinga na mutema malamu na bi anzamena dona tushaka batu nyonso naza droit au CRRT parce que naza na batu oyo ba contacta misa makamuna sala na télévision siko soki nazo tambola boye na comment ko se privé même ko silika nanzela pour muto monanga Caroline na télévision ayebi te ke naza na vie na ko silika na yoko za pe na ba mauvaise mère na nga moko penya boye mais e ko milieu moko boye oso obligé ya koseka pourquoi eza na muto amona yo te première pression de mutatika lana so na répondre e mabe atika li bongo Caroline akuta bo mona chanter sur les akala télévision mais aso sa batu mabe moni théâtre pekisanga makambo ebele. Puis ma camarade a bien et souvent ma casse. Voilà. Merci beaucoup, ma dédicace nayo et pour ma numéro de téléphone combo lisou ya chaîne Caroline Ikwa bozoka Caroline Ikwa TV déjà filmé babu déjà lobby pour son premier épisode de Sokota. En tout cas, ba remerciement nanga nazo banana na muto asala ke to muto na Caroline ayebana o apesanga komba Caroline c'est mon président Caleb bienvenue Tukebana. Merci papa na formation na yo, merci na o salanga, merci na mobile nanga parce que ceux qui payent était même ça la bali moi ça pekisi théâtre pekisi musala nyos. Azalara toujours wana ko soutenir nga comme ça sala yo sanga sonde ti film o. Na teka on a statut mais à regretter. Bakamo ko no sala ne yango. Ah beti yiba pe na za bakamani manga bi wana za Caroline. Yo bala beti papa. Tika Caro a s'incarner sa rôle na ye. Papa Serge Kinzunga place aza. Chérie, je t'aime beaucoup. Bananga, je suis mère de 4 enfants. Sergina Kinzunga, Gaël Kinzunga, Chloé Kinzunga et puis la cadette. La cadette pour te clôturer 4 basés belé, belé. Donc Abigail Kinzunga et moi bibenga chuka chuka. Na bo sanité Sarah, kotaza na PCP Mbote, ya baleki, Gradi, Ikwa, Mbote place aza, famille nanga Mobimba. Donc koko nanga place aza yemuta sala que nasa musala oyo aza vraiment souffrante kutu malheureusement naza quitté na matanga ya Davina na souhaité ba condoléances place aza vraiment je suis de cœur avec toi nazanga kate mais na minute na sala musala okapona esengi mais naza vraiment na mutu aza sérieusement malade on a contact asiye koko ya bokolanga on a pesa ba témoignage na ye ce qui était même souboye bangate aza vraiment sérieusement malade et jour au babimisa ki corps ya maman ya Davina ezaki jour pe obiso to bimaki hôpital donc zamba sunga ba pasteur o baza ba fan nanga de partout botienne ba prière parce qu'il a vraiment moi compliqué ils ont compliqué penya santé ils a vraiment amélioration ils a été mais nabi ke nzambe alors ça la grâce au baxeler soit ba ne belé donc à Koli naie mais non sengile liwa sikote a comme na 88 ans et non préféré penato baxali sous parce que ba non et quelques bazo vivre et après sans taper tous à la naie na senga prière nanga ngwana pour nzambe na pesi salon Caroline Mobimba mbote gérant nanga zo fêter anniversaire na lelo
Donc il a place à bon anniversaire, il y a Yoyo, on peut jouer dans film de Patrice Bissou va au dans la salon Caroline. Et Bimi Sipé, donc c'est un peu ça. Il y a Bibiche Sansi, il pas soutenir, il y a Nanga Totika Nakate, non 99 ya président Caleb Bissowana. Totika la fait Kangana na Sinak, donc à soutenir un peu na film Oyo, na Pesimbote na ma belle-sœur, Beya Elenge, place Aza, Moïse Mayala na Grèce, le Kololoboko, place Aza, na Pesimbote, et puis Bafay Nanga Nyos, Boza, vraiment ébélé. Vraiment ébélé na Lingabino, vraiment mina Bosente, KMB, donc na PCP Mbote. En tout cas, franchement, na pas voir comme bangate na sukiwana combo ya chaîne, surtout combo ya chaîne, bo s'abonner pour na bo rater l'autre côté. Et puis batumi ba s'abonner ah karoto côté ba mission musuwana to ba ki côté que chaîne ezalaka Caroline Ikwa télévision chaîne nga ngwana bo s'abonner massivement. Vous s'abonner massivement, numéro de téléphone est à 00 243 89 97 79 888. Donc numéro est en merci Penayo, Moussala Kitoko, merci vraiment pour le soutien na Yopé. Vraiment les gars quand même to umena épée hein. Vraiment Deomaf, merci vraiment. Donc c'est un partage à film surtout ya on peut ça bien aux William moko otinel baninga pe soutien pe ya makase za yango wana ba fan nanga bo ignorera pété ba publicité so bandi okota na chaîne botala ba j'aime belé ba commentaire publicité pe ya ngone muté pe ça donc pour ça la penda bongo ça la bien pour soutenir Caroline quoi pour ba idée kitoko ça ba idée ebima il faut soutenir na bino ezalama talaka maman nanga nako maman Mili makolo yé vraiment té kozana fan ya bongo na ebité 10 abonnés à pesio kabakata na hôtel Neboui au sala ba tournage. Ah franchement merci beaucoup maman Caro. Okay. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui, tout est bien qui finit bien, fidèle ami internaute, c'était là votre actrice préférée Betty Caroline Ikwa. Alors Caroline Ikwa TV et Zawana Ponabino a présenté les bino déjà ces films intitulé Caro et Caroline. Alors, ils appellent ça finalement éducatif. Oui. Toi, je hôtel Sendoué, les grands gérants Narcisse Masunda Loutete, les grands gérants. Donc, Nabo Saniété, Place Aza, merci vraiment. Merci parce que tu es vraiment très à l'aise. Voilà, merci beaucoup, Macaro. Alors, moi, je vous conseillerais de suivre ces films. Comme dans le premier épisode, 6e épisode, vous likez, vous partagez, vous posez le lien au Tindo Bicaro, par contre, ce film, vous partagez le groupe WhatsApp, le théâtre, Warrior, parce que Warrior, partout. Warrior, exemple de télévision, vous kende kuna, vous donké, non kuna, vous tala, nous, le beau Karo ezali po na suki ezali na écriture à yep. Alors, bateau belé beaucoup marabotenga Caroline Ikwa paye. Alors, je vous aime bien. D'ici là, portez-vous bien. Restez connectés sur Exemple Télévision. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à Deo d'avoir réalisé cette émission. Mon numéro est affiché au bas de vos écrans. Pour les remarques et les suggestions, bobo qui la biso ba like, bobo qui la biso ba j'aime, bo ignorera ba publicité au YouTube à côté ça ira très bien. Merci encore une fois à mon ami Dani Senda pour cette assistance, hein, mon ami. Je te salue. Grand merci à Malik Arafat, le mot Abidi Chikito Djogo, millionnaire en kilote, Oscar Maritou, Djogo, je te salue. Grand merci à tous les abonnés d'Exemple Télévision. Vous êtes chers. Beaucoup ne peuvent s'abonner sur la deuxième chaîne qui est Barezi Baza TV. Pour notre plaisir, on a bino, pour nous la bino toujours, bonnes informations. Moussala et Kitoko. Quant à moi, je te souhaite bonne chance. Film Maïrotalama, deuxième saison Borotala, donc Kalate Bomora Babone Kuna Eromata et ça Macaro Chimie. On m'a pour na masqué on a bomba bango. Et les mamans la cosa qui a maman Esther Ngala, merci maman pour na ba prière na yo puis ba soutien na yo. Mbali bossé les masques ko ça 9000 vies. Eh, nous avons que les maisons que 1000 vies. Et ça la nevo eh. Ce que moi soutien pourquoi pas 5000 vies? Pourquoi pas 5000 vies? Voilà. Et ça la bien. Voilà. Et chimie penzanga no lobby. Alors on vous dit bye bye, d'ici là portez-vous bien, restez connectés sur nos antennes. Instagram nanga Belombarezi, WhatsApp nanga affiché na AC
page Facebook nanga Barezi Baza officiel. Bon, s'abonner peut kuna ça la mission très bien. Alors je vous aime. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme. Zoé Nzazi, le manager intelligent depuis Kinshasa. Merci beaucoup. Bye bye. Beauté Oisa Brand Cosmetics UK. Oisa produit en doto et longa rabatache. Sopilini kozana tema ko ya bien ya propre. Oisa produit na ya kosala. Oyo eza pola maboko pour la batache ya makolope ba genou et ba coude. Oisa oil et kendaka na produit en doto. Donc ce que vous intéressé, continuez de ce message na WhatsApp. Voilà, bonjour, bonsoir. Batunion sur place Bogota la Bisso, Mbote Nabino. Partout dans le monde, non seulement la communauté congolaise, mais les Ivoiriens, le Gabonais, le Français, partout où vous suivez exemple de télévision, Barezi Baza, monsieur le journaliste Nabino Yeyo. Alors, je suis venu vers vous pour vous annoncer que désormais, Barezi Baza, exemple de télévision, tout ça, les fondations Barezi Baza. Fondation Barezi Baza, Eza wana pona ko aider, pona ko sunga. Bato nyonso bazana ba problème bao nyonso bazana ba problème ezala ba problème mo ko toucher peut-être social bazanga ya kolia bazanga ya komela nzamba tout nsi motema nanga ya mukie oyo to kubanda kozo to banda ko kabola yango na ba orphelin na ba na bitike na ba parents oyo ba comme déjà na ba âge avancé o beta batika bango na ba veuve en fait ba vieillard ba veuf et tout to bando kabola na bango yo muto kozala toucher o bando ta la biso. Vous avez besoin de contribuer à pas à 100 francs parce que la Bible nous dit c'est lui qui donne aux pauvres prêtre à Dieu. Alors sur un yo dev sanzambe bon mais on a oyo zora to moi muki oyo zora kabula ngona bango alors tout bando que rememela ya bango parce que ah exemple la télévision les appellent exemple donc tozawana pour na ONG na biso auto lancer yango accompagné avec Yannick Chamba qui est mon sponsor, qui est mon boss, qui est touché dans les camarades à Barezi. Pourquoi pas 100 francs on a peine à Zorato, Kabola, on a banabiti qui est orphelin, Tobando Kita, Tobando ça la descente. Alors numéro n'a pas affiché, on a Yom Tozo Talabiso, aux années Lamba, aux années carton, Tobando Tinda, père, chaussures, il y a Bana, il y a âge, Nyon, au Sangi Sigara, Tobando Memela Bango, et pas la monsieur ça. En toute sincérité, tout ça, mais c'est une question de conviction, une question, il y a Motema donc, nous tous a touché, accompagné de Yannick Chambawa, que Barezi Bazana contribué à la vision pour que tout aider les orphelins. Donc, nous tous côté la biso, on a besoin ou aider les orphelins, pour hésiter à bien biso, adresse à Kitoko Yangoyo, exemple de télévision. Merci, 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 Fondation Yabino Yangoana, merci beaucoup. Exemple TV et Boti Zéro Bêtise TV. Fidèle amis internautes, ba maman, ba papa, ba tantine, ba yaya, Barezi Baza, monsieur le journaliste Nabino Naye Lisusu. Quand vous avez confiance dans l'exemple de télévision, vous avez confiance dans Zéro Bêtise TV. Est-ce que vous avez bien? Zéro Bêtise TV. Zéro, il y a chiffre 0, mais 0, il y a lettre. Au bêtise Z-E-R-O, espace Bêtise TV. Au monde, il y a news, actualité, il y a solo, il y a sûr. Oh, ils ont bêtise. Parce que beaucoup de bêtises, exactes. Beaucoup de théâtre, musique, cinéma. Nyonso, ben émission il y a bien, il y a politique, il y a chronique musicale, il y a chronique sportive. Alors bon s'abonner massivement. Yom toboya bêtise, yom toboya anti-valeur, yom toboya rabimbindo, yom toboya rabatitre à l'okuta, yom toboya bêtise. Alors place à malonga s'abonner, et un exemple de télévision. Zéro bêtise de télévision, et ça on a pour nabino. Papa, maman, yaya, neko, tata, moi si. Yom toro talanga yo linga Barezi Baza. Au PC confiance dans l'exemple de télévision alors to yelbino Zéro Bêtise TV. Au boya bêtise, au boya anti-valeur, au boya loro mabe na matoyi. To fongole Léopold. Zéro Bêtise TV. Zéro Bêtise télévision au côté YouTube. Au bêtise Zéro Bêtise TV. Zéro y a chiffre T, zéro y a lettre. La surprise, il y a Kafou, il y a Kafou, il y a Kafou. Barezi Baza, to moni confiance au PC, on a exemple de télévision. Il y a un bino Zéro Bêtise de télévision. Tout le monde a Zéro Bêtise de télévision. Alors tout ça, on peut bino rara. Le bien, il y a ça les a. Place au bako s'abonner.
so okoti na YouTube obeti Zéro Bêtise TV au moins ebima na place na rouge s'abonner au cliquer là wana au moins notification mo reza mon pandi moi cloche mon wana pas au fini au notifier et ça la bien Zéro Bêtise TV ba maman ba maman Zéro Bêtise télévision moi na bino ba maman penaka na moi na bino alors ba maman bo panza message bo benga ba tantine ba yaya ba ndeko ba voisin bo sopa na ebele na Zéro Bêtise TV Zéro Bêtise télévision. Pour s'abonner massivement à Zéro Bêtise télévision veut dire que abonnez-vous massivement à Zéro Bêtise TV. Bah maman bah maman moi na bino yo barezi baza. Confiance sur vous un exemple de télévision, vous pouvez s'en à Zéro Bêtise TV. Besoin théâtre ya kafou ezanga bêtise. Théâtre papa maman bana bota la en famille. Émission papa maman bana bota la en famille. Zéro Bêtise TV. ZB Télévision, Zéro Bêtise TV. Ah, chaîne à malamu. Ezanga bêtise. Bouzo bakune zate. So bouzo bezali. Na ebite quoi. Et où ta wa ponga mo barezi baza. Monsieur le journaliste. Muto habite déontologie musala ou. Muto fan na ban ya classe. Toi na bongo pe kabosh pe bongo eza. Zéro Bêtise TV to yelbino. Abonnez-vous massivement. Abusement même. Beau abuser tout et abonnement à Zéro Bêtise télévision. Yo muto za un exemple de télévision. Ya kanoka mbango na Zéro Bêtise TV pour rater. Zéro Bêtise TV. Exemple de TV beau Zéro Bêtise télévision. Alors beau s'abonner massivement beau faire confiance quand de beau faire na salle rabno musala kitoko. Kuna besoin théâtre, musique, ba gag, besoin ba film ya solo ezanga bêtise, be émission ezanga bêtise. La télé-réalité qui et puis na bombe lo moko na obimisa na 2020 rubrique nanga ba maman rubrique nanga ba maman opena bolinganga quoi obolinganga ngakwa nga na nga quoi ba rezi baza exemple TV boti Zéro Bêtise télévision alors s'abonner au côté na YouTube boti Zéro Bêtise TV au mona place par en rouge s'abonner au cliquer na wana au mona cloche ezal roi ngonga au finir na notification nyonso émission nyonso bandokota ba gago ba théâtre tout bandokota kuna pour que bozala branché nga ke na ngai na kimi mbangu na ke s'abonner te na zongi na kimi te na zongi obota ni kombo Zéro Bêtise TV na ke mbangu siko s'abonner